que o asimbelango kisi te o simbelango kisi po gagner nini tata apambola bino na lingi bino mingi nyonso bambisa ko kauka azalaki na voyage wana lobi na zuya na esengo bandeko nanga baliembisa ko kauka basala na ngai bamela supu epesa kitoko na famille mais bato ezinda batu bakufa na lia fumbwa pe ya mwamba na lia mais niena nous na lia te ils ont régné à teli wenge 4 x 4 bi ah te 1 + 4 biloko nazo bimisa sagesse 1 + 4 nazo yo ke zalaki facilité 1 + 4 kufa bayoka na lisute bazali susute batu na batu lelo bakomi okende ko sangana na kwena bango ozomona ligue tozo kende ah soki basangani te Congo rebonga te c'est mieux Congo parti. Bonjour, bonsoir, on a bandé nyonso ya Isaac News Télévision na pesi bino mbote de partout na ebike bolinganga nga pe na lingaka bino sans oublier Mama Sifa na Dubaï. Mama Sifa onde makambo mama ni mama. En tout cas, bon continuer toujours kozala fidèle na Isaac News TV. Oh, on a s'abonner, au tomber la vidéo na biso na journée à l'élo, s'abonner. Parce que si on s'abonne à Ozwande Makambo, bah news a bien, ben fois bien, et ça na Isaac News TV. Bon partager vidéo, bon liker et puis bon aimer. Partage une ça la biso wow. À partir à partage une de Ozwakande Makambo. Bino moka boyebi, bon ça toujours côté branché à Rolanda émission na biso de début jusqu'à la fin. Na bo sanité papa José Yungulom simple. Mobile moya kimia et le bas caresse la chatte. Na pesio mbote derrière la caméra tozana Richard RMR mobile azolo pembe. Ezo songe pembe taille 36. Bo mesane bongo yenda salanga za 565 na banda kuna bino. Na plateau na nga morote na zana dika du moment. Comment na ye et ça la bino wow. En tout cas, bozaki déranger na Isaac News TV boye la biso bino mo bo découvrir na bona ko tanga kombo na obengera dika di moment so cameraman nga za mère morale nga afunga da masolo to banda dika bonjour. Ouais, bonjour ma sœur. Mbote na ba nyonso bazolanda biso bisika nyonso bizwami bino ya wenzambe tata apambola bino nzambe oya sepeli to kutana peto loba liboso bentando ike yenda za malamu mingi na kati na biso. Ma sœur, omoni vi o tozo bika lelo. Mutu soka zanzoto makasi, akanisa makasi wane ze yaye. Na ebite soko comprendre rango. Hein? Mutu soka zanzoto makasi, soka selokwa makasi wane ze yaye. Ezala mwasi, ezala mobali, ezala ozana mbongo, ezala ozana mapango, ezala ozana mituka. Makasi oyo zana ngona miniti oyo eza ya yote, eza ya nzambe. Nzambe nde mutu azo permettre yonde ozala makasi wana. Oyebi basi combien ya taille na yo na miniti bazana ba hôpitaux. Mibali combien ya kitoko koleka nga ya munene ya santé na miniti bazana kati ba tiroir ba morgue. C'est-à-dire mutu azo batela biso pe mutu azo kutanisa biso eza bobele nzambe kasi moko na sena mokila za na métier na ye ngai métier na ngai yango oyo nzamba ebisanga ke métier na yo ko sala na République démocratique du Congo eza bilobela loba nyonso oyo esengeli o loba po moko bisika kozala ayoka ayeba ete yo fonction na yo eza papa mama. Comment on ma sœur? Julia la charmante. Julia la charmante. Mutu akose te mutu na mutu na métier na ye. Nga métier na ngeza fona loba na o esenge na loba te. Na moi moko nga na ko gafata 50 fois. Tika boy. Na gafe na s'excuser na gafe na s'excuser pour Bible est clair. Bible zo loba munoko elobaka mingi yango esumu kaka mingi. Ngai pona lisumu ndeza bilei na ngai. Daddy tika boy. Lisumu eza bilei na ngapona zo loba chaque jour ma sœur. Est-ce que kasi ko loba chaque jour wana na loba ka ya malamu? Nga ko professeur à université te, nga ko maître avocat te, nga ko magistrat te. C'est que biloko na ko loba ba gafe ko leke belé
bo supporter nga kaka ndenge bo mesana ko supporter ngai po moni mboka na biso na makambo to so mona zo senga pe batu lokwa biso to bela mitu pe to zala donc yo bela mutu soki to zate zo pesa pe kitoko te na mboka soki pe lelo na kufi batu pe ba ko regretter mutu na biso maladi ya mutu akeye avant bo epona nini ebele ba osepela oui ebele pe ba ko sepela bangunia pe bazanga te na nyonso to zo sala yo zo mona te momanga na zo lala te naza ko augmenter bilobela na ngai po ematisa ngai mais mutu muso azoloba ke o asimbela ngo kisi te o simbela ngo kisi po gagner nini tata apambola bino na lingi bino mingi ngai yeyo mutakala na nkolo pasteur lite ya kanda esi na zongeli bino lokola mo mesano to bengana to komana ba message ba oya ngai bokanisaka te soki mutu adeplace mboka oyo bobosana ye te babosanaka mpe mutu ndenge wana te mboko eza mboka na biso nyonso tata pambulo maser amen dadi na biboye bongo déplacement ngo yo lakaki te o déplacer to sutukaka mbamo dadi aye na kini ekomi o ceci cela selon badira batu dadi alakaki biso ta keita ndenga zongeli biso maboko pamba okay ba ona lakaki bango te ba ona zana ba numéro na bango ta téléphone ndeti yo nazaki na numéro na te moyena laka yo ezate mais ba ona zaki na ba numéro na bango ya téléphone na lakaki bango nazo déplacer mukie nazo kende moi tour na kozonga Siko dadi expliquer biso nyango ekomela ki yo poto ebike dadi a déplacer ki sibisma dadi aye dadi ba refouler dadi bakangi dadi ba simbi balandia Isaac News TV bana besoin ya vérité omoro loba parce que koyoka yoka donc esalaka matoi passe to lingi yo omoro loba vérité likambo ngo merci na koloba vérité pour vérité ndeza bilei na ngai soki na lobi vérité te wana eza bilei na ngai te me nga mpona santi ke na lie bilei yo nga na sepela kolia fo na loba vérité nayebi te soki ozolanda omoni voyage soki oremarke bamusicien bayembela meme bavoyage nzembo na kati ya voyage elingi koloba te voyage nyonso tokokende ka fo esimba eza na ba voyage o batu bakoko kende ekoko simba eza pe na ba voyage o ekoko simba te lelo bino lelo ba journaliste bo vandeli voyage na ngai oyebi ke voyage na ngai eza voyage na nga moko musicien memi ngai te mutu moko amemi ngai te na ke na ndenge na ngai na ekozonga oyebi batu combien ba regretter na ba voyage ya nzela mai akei nzela mai na ye na biloko na bato nyonso na sa mai ye wow. Ezinda ekenda masolo evida bo sepela kutu ndeko na biso ya mataki avion ezoke no tambola likolo ya mutu akosa yo te hôtel ya avion place mataka soke bandi mobuluku na to lobi sauter lukuta okwela na forêt moko boye okuti na 50 lions na mbala moko yo kokobunda na 50 lions ozoke no kweya place oyebi te na okwela wapi bamisusu mpe na kokwea na kopanza na masolo esenini banyama nde siko baye kolia nzoto na yo nga kutu na kei na zongi ntango bozomona nga bonne santé ntango bozomona ndeko na biso akendaki azongi esimba te toloba kaka nyonso nzambe merci po combien de batu bakende bavoyage même na nzela mutuka ebeta tono akufa akenzela mai ya pedra biloko nyonso basaki ya masangu bamakaku biloko nyonso bambisa kokauka azalaki na voyage wana lobi nazwi ya na esengo bandeko na nga balie mbisa kokauka basala na ngai bamela supu epesa kitoko na famille me bato ezinda batu bakufa quand même yo komeli biso kasi likambo ya mutu ayebana eza ndenge moko te na bato bayebana te ngai naza liteya esimba te na soki esimbi te mutu azwi liteya ndenge nini esimbaka te soki mpe esimbaki mutu mpe azwi liteya ndenge nini esali nini esimbaki ozongisa kitoko ya masere nalingaka nde boye amen dadi couleur yango omonaki yo ndeni couleur ya koto okendaki couleur ya koto nakendeki poto eza na kati ya balivre ya témoin de Jéhovah dadi tika boye oyebi ke nga nalobi
témoin de Jéhovah na mona kana ba livre na Congo na Kinshasa yango na moni yango siko na misu. Dadi ba dessinant. Mboka ba dessinant. Erreur ezate. Solo wana. Oh place ba sala ki mabe ba sala ratir. Na moni na nga ratir te na poto. Ratir ezate. Bien décoré. Dadi ba. Ba décorer ngo na ba forme moko esengeli ba décorer ngo. Ezalaki mission de service. Ezalaki moi tour nenge tourisme tant que moi na mobile faut beta moi tour. Na beta ki tour rango nenge kendeli na esimba te. Essentiel to sani. To kunto monani. O eza très important bo tia na mutu eza kokutana. C'est en makati yango. Kenda voyage bazonga ngana na de papa leki na ngai. Wana na ngana papa leki na papa kulutu. Papa na nga kutu na ebisa nga bi a père. To banda ko leki so atana be mission. O banda ta ko loba pona bandeko no alobi bandeko na ngai wana banda bakenda poto. Na yebi ke bakenda poto. Wana ba neni no papa na nga lobaka. Ba 76, ba 74. Banda bakenda appelité suite c'est-à-dire ndenge to loba boy. Na bandeko ne bakabwa na nga na ebisa nga bi papa. Nga naza na expérience ya vie. Bandeko na yo bakufa. Yo ebende ni bakufa. Na yebaki na ni bakufa. Mama, omoni tangu tokendaka même ba voyage boya bandundu. Même tokendaka ba voyage na nzela mai. Maladi ekoko bano na kati ya bateau, maladi ekoko bano na kati ya mutuka. Osali fièvre, batamitema malamu baluki mo aspirine mo chloroquine ba pesi yo. Fièvre kitite mutakati motema. Kokata kati motema, babandi koko tala na ba poche na yeto na saki baluka identité carte électeur. Po ba identifier ye. Asa mutu mboka nini autaki wapi carte monani te. Bino pe botala akopolela biso awa na mona batu bakunda bango na nzela. Nzambe. Na nzela kande bozo tambola boye boluki ka kwe moko ya sunga biso na pau. Mwana maya ke iserke ezate balati si yo chasser. Histoire esani. Evide. Yango bende ba bulumba moke papa le kiseki akufa na ye. Eza bongo batu ebele so boza na ndeko akenda voyage. Alaka ka bino akenda Angola. Bangole balia ye. Amona na ta kufa. O akenda ka o Burundi, o Uganda, o Tanzanie. Mutu na vie ezalaka deka komi. Ponga mukola liboso na komaki. Ba pesinga pe téléphone mo balobi okoko benga famille o confirmer bango place osani ozali. Na benga ki pe madame, na bengi pe moi quelques personnes na bisi bango ke na bloqué. Ba bloqué nga awa. Ozolanda. Nyonso na vie e komela biso ka mabete. Lelo on a eu expérience mususu ya vie ko pesa lisu bandeko conseil. En tout cas, conséquence na ebisaka batu boye. Moté ozote ya batu prison. Eso kota prison? Ngana kota prison. So na bina te ya mutu prison ya Europe na kote ya ye bien. Na yebi ke prison ya Europe, ma sœur, mutu akosa yo te. Na Congo kota to kota ka kuna. Na bandeko na biso ebele ba refula bango ba uta poto ba ya. Mituna bango ekoma lokola ebusha. Ba misu baloba mundela tubieto tonga ezalaka tonga te. Eza stress ya place o ba cheyo. Mwasi te. Yo moko. Ozo sokola maya moto ana entre ta yo da mutu ozo chauffeur na ba problème à famille na maya moto risque obela mutu. Ngai bo seplane na komi awa ndeko nanga mwasi nga na ninga na bela mutu. Soki na raisonner kaka bino na kote ya mukolo nini? Mateye ekotikala na maboko ya nani? Awa pelite epete baby sabino ako baby sabino lisu makasi. En tout cas, daddy. Na salaki ngai te na bite maya moto so na landi yango na kobela mutu. Na bima mbangu. Nazonga mboka. Papa lobaki mwana mboka no sazonga na mboka. On peut daddy asa nini azo. Na fulu na ngai na ba typhoid na malaria na ngungi 7 plus na zongi. Toko swaki se gosila. Ah vraiment. Daddy. Merci. Oya kei akomi nzamba zwa lokumu. O pa komite nzamba zwa lokumu. Ngana za liteya. Ndenge simbite batu bazwi liteya. Oyebi tango esimba kite batu bazobenga nga balobi papa. Félicitations za mobali. Nga ba refulanga 18 fois. Nana ba témoignage belé. Mususu alobi ba refulanga ya liboso. Ya mibale, ya misatu, ya
4 ya 5e ba prophète balobi photo délivrer mutakala bakena na mangengenge bazo sambela bapelisi ba moto mutu azo sauter ba moto mutakala alobi papa na zika awa na se Dadi pozongi awa affaire Dubaï dadi to mekana kolobela affaire Dubaï aoye awa okaki yango koto ozalaki kuna affaire Dubaï donc bafi bakoma kokie kolia koko na boyo oloba ngo na lingala mpo na lingala esone mabe nayokaki bazolia nye eza bongo baolia niaka nde olobi wana dadi affaire Dubaï donc bafi oyo tout omonaka ana Congo baotambola mituka bazodenda bakabelo ya milai koanvie baninga se retrouver na Dubaï affaire Dubaï ils ont cartonné ma casse ils ont vraiment en plaire yo moni on ndeni tant que posa ki ba côté kuna okali sola Dubaï oui et si ka biso tozalaki Europe ezali centre ya ba information kuna tozozwa information ya modèle nyonso ba ordinateur eza wana connexion eza ofele na tongo bolamuki boke kotala ba ordinateur minute ya kotanga bakozwa pe ba journal ba yeli bino wana ba tsheli kola ba mesa oya sepela kotanga journal atangi information na journal o pas sepela kotala ngo na télévision akie kotala na télévision moko na moko yebi ndenge atalaka information omoni biloko nyonso o ezoleka lelo eza ba biloko o na lobango déjà na 2014 na lobango na 2015 tango ezokoma ngana regreta keloko moko te yo lobango tanke nani yo za nzambe te lobango tanke mosali na nzambe o nzambe a revelaki ngai ngana yebisaka nzambe boye a ozotina ngana loba liloba ekokisama po soki ekokisami te ngana bimi aventure na kotika mpe makambo na yo na solola tala omoni nzambe kosalaka bajete na papa soki azotina eloko oyebisa papa eloko ozotina nge eza na nzela to eza na nzela te fo kosolola na ye po akotina nga bitindela te nakokata bilamba oyo makambo esili dadi olobi ni mpona bato baokenda kolia koko nanga na obenga na portugais tokopesa conseil ngai mpe ntango likambo ekweyelaki ngai baoyo bazangaki boyebi basekaki ngai baoyo bayebi mpasi ya vi na barealité ya vi na souffrance kokóma na baage ya ba 35 a boyebi matrikili ndenge ezalaka te eza chose facile te eza na bamboka mosusu bato bazovanda bazozwa lupangu ya niongo biso ozomona moto akomi na 35 a boye lupangu te omoni nga nde naza boye naza na succès koleka bato ebele na assemblée nationale tika boba yokanga biso mokama te nayebani makasi na mboko me ozotala vi ya motu ayebani ezobalana te ezokokana te kombo eke liboso vi etikali nsima toza na expérience na minute oyo ya koteya motu akwei na problème na motu oyo akweli problème te yango monaka basala nzambe ebele bakenda poto mati esila bango mpona nini azoyeba eloko koteya bato te okosomba ndako moto aza daa na ndako ya kitoko mwasomba eza te moto esi akomi poto yo koteya ye nini awa nde moto azalaka na stockage ya mateya mais soki akomi libanda mateya eseni esili bandeko na biso nga nanu nalia nie te nayebi mpe gu nango ndenge ezalaka te mais mwamba nalia mpo mwamba eza sa depa ndenge olingi ezalela okokoloba mwamba na nga nalingi batyango mwamu mungwa mwamba na nga ezala ya mungwa te mais mwamba mpe ezalaka couleur moko na nie landa biloko nazoloba dadi yo mwamba nalia fumbwa mpe ya mwamba nalia mais nie nanu nalia te naza na expérience ya koteya bango me nakokoma mpe ntina mozindo te ngai nalingaka boye mpo nateya motu malamu ngai mpe fo nasala likambo wana mikolo ngai mpe nazokende Dubai soki nalenie nasilisi nde kopermettre ngai mpe nateya bato bazolia nie eza nini nakoteya me mwa moke nakokɔta na mozindo te bandeko na ngai ndeko na bino nalingaka te moto atyelanga bacondition mpo nazwa mbongo condition oyo kokotyela ngai mpo nazwa mbongo yebisanga atambola na kobanga nzambe wana nde tokoyokana mais soki otyelinga condition mosusu mpo na kozwa mbongo
na kosepela na yango te banda biso tobotama tozana ba tribu ebele na mboka na biso soko kene Équateur okoyoka te bato Équateur bayebiso oki eza na mokolo moko tolamukaki na tongo biloko kolia eza te tolie na biso banie oke na bandundu esalama te biloko nazoloba eza vérité oke na bakongo oke na Kasai ozolanda ata crise yango eya makasi moto akokozwa nie na ye tasa nini alia bamikolo bazoloba boye oyo ekotaka ezalaka bien mais oyo ebimaka ezalaka mabe pourquoi nalobi bongo munoko na biso ntango elobaka maloba liloba moko epandi mokili mobimba wana bilembo ya oyo ebimaka ntango toliaka ntango tomelaka mai eza mai mpo ozomela mais soki ebimba alobi zongisa na munoko olinga te ekoma eloko mosusu c'est-à-dire tolia oyo bato baliaka tomela mpe oyo bato basalaka nini bamelaka oyo monde atie mokimo bayebi soki omoni sikoyo moto akomi kolia eloko esengela lia te soit abeli mutu soki eza maladi ya mutu te seke eza na bateknologie moko basiansi moko baproblemi moko esengi ndeko alia nie ngano moye toyeba toyebi mpe condition nango te ezobana ndenge nini ezosuka ndenge nini soki mpe eza condition ya cash yo lienga mpe na pesi yo kote wana nakokoloba ndenge wana bandeko na biso ya basi tozala prudent nazoloba na respect mpo nazalaka mpe na respect mpo na bamama fo korespecte bamama yo oza mama peut-être ndeko aliaki na ignorance mais ntango tokozongisa na lite ya prochainement moalia mais mwa ntunga etikali na nzoto ne balobaka liboka batutela pilipi moye solo esila tata pambola biso amen dadi nasir ki oyoki mpe masolo awenge est-ce oyoki masolo awenge depuis oye oyoki da masolo awenge merci beaucoup nga mpe nazala mwana wenge oh ya solo oui masolo wenge réconciliation na bango tout bayokani bakutani basololi donc les 30 ans de sombele tozozela vraiment sombele na stade de martyr donc basangani baobeta concert moko ezala suka mais tomoni absence remarquable ya Marie-Paul Manda chante toyebi te absence so ya Ferregola toyebi te pourquoi bango baza te na concert wana po bango mpe baza bana wenge faye ke baza na concert wana mais baza te toyebi te okoloba nini mpona le 30 juin mpo yango nde sombele taka wenge baningisa mokili jusqu'à présent donc tozwa génération oyo tozobina lelo ezaka bana wenge mingi nde baobinisa okoloba nini mpona bango merci beaucoup tokozanga liloba te mpona wenge vrai congolais fo ayeba wenge mwana mboka ya solo afandi na Congo fo ayeba wenge série 7 série 6 série 8 série 9 fo bayeba wenge bon kosangana ya wenge natali nanu bato bazangi te baoyo boyo tangi bako bazangi etali ngai te mais kosangana ya wenge eza geste moko symbolique ndenge esengeli Congo etambola eza na biloko moko eza ebele na kati nazoninga na bimisa mais faut zala mutu amayele po comprendre ngai et papa papa cameraman apesa biso pe moins minute po biloko wana ezalaka vaste makasi ebimaka pa pamba te normalement falaki bato basangani lelo mpo na wenge falaki kana age oyo baza nango falaki wenge nde ebotama lelo falaki wenge ebotama lelo wenge ebotamaki na moma ya bien mais bakolo wenge bakoki kogere yango te mpo bazalaki baminere bazalaki bana mikie mwana mokie bapesaki succès te landa biloko nazoloba mutu amayele soki ayoki makambo nazoloba kosepela mpa koloba na nzambe merci mwana mokie bapesaki mbongo ebele te bapesaki mpe succès te mpo ye mpo na ye komona lokola buki yango na nzete soki ali esili akokende kozwa mosusu ezalaki moma ya mabe wenge bazwaki succès wenge ezalaki référence ya République démocratique du Congo
Congo etambolaki na système a wenge 4x4 na loba likambo déjà matéya oyo c'est ça déjà ba 5 ans passé na loba makambo yo kasi tala omoni wenge ezalaki référence ya nini ezalaki référence ya muluba mutu akasai azalaki na kati ya wenge Équateur azalaki na kati ya wenge mutu abandundu azalaki na kati ya wenge mutu aba Congo azalaki na kati ya wenge muswahili batu ya este bazalaki na kati ya wenge nde yango wana esalaki force ya ekolo omoni Congo nzamba sepelaka bikolo na tangi bafuka maba adore ye nzamba azokokisa posa Congo na minute ya kotanga Joseph Kabila eko comprendre bien wenge zeloko mususu soki na tiki tozela ya kopanzana makamu na mboko mwa esimba ezate oyoka 1+4 te tena tuni oyoka 1+4 te wenge zo régner ateli wenge 4x4 bi te 1+4 biloko nazo bimiseza sagesse 1+4 anozo yoka ezalaki facilité ezalaki fo mbemba ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba aya ezalaki papa Kinzenga aya tango nazotana otenga bakombo ozomona bikolo ndenge zo sonner na kati ezalaki mwana ntieme asa nini aya poto tombola ekolo ekolo ezalaki na banenge bele oye na adoration Alain Muloto ye pa telemi wana Alain Muloto aza mungala mutu ya Équateur mabengi ba ri papa ba Frank Mulaja bandundu ba Swahili ba Congo bango nyonso na kati ya adorons l'Éternel banda Alain Muloto akufa banda wenge 4x4 kufa banda 1+4 kufa yebisa ngai nini ya sika o ba innové to ebotami na mboka naza na maladi ya mutu naza conscient nga moko na yebi naza na maladi ya mutu mais nzamba koko utiliser mutu ya maladi ya mutu po abikisa na nation ndenga telemisaka Noé momeli masanga mutu akwiti mais nzamba yebisi tonga bato tonga masuwa ndeko na ngai soki bozozwangaka comédien na mboko yo soki bozozwangaka comédien na mboko yo mboko ekosibir conséquence moko boko regretter na lobaka yango na chamai na munoko te na lobaka yango mutu abandundu muluba Équateur ba Congo muswahili soki bosangani te nazoloba te réconciliation ya province nazoloba réconciliation ya province te mais nazoloba réconciliation ya Congo soki esalami te maser kanga dati ya lelo soki Congo ebongi lobanga mutakala na nkolo te tika boye dadi lobanga lite ya kanda te wana na ebiso makambo ya solo kango ndoki landa nazomi tuna ba question nani akoya kopesa biso elembo Alain Muloto Alain Muloto pesi biso pasi bando kufa adoration ekoti vaseline na kati adoration ekoti vaseline na kati adoration ekoti vaseline to adore ou bien to pakola vaseline adoration ekufi landanga bien ma sœur kosala ba blague te tapi o ezake tapa makasi pona ngana vinanga adoration ekufi landa bien adoration ekufi 1+4 ekufa bayoka na lisusu bazali lisusu te batu na batu lelo bakomi okende kosangana na kwe na bango ozomona ligue tozokende soki basangani te Congo ekobonga te c'est mieux Congo epanzana biloko nazo biso eza très capital kosangana yango ne mboka esangani mais soki batu bazosangana te c'est que mutu na mutu azoluka kate eteni na akende ne eteni na ye biloko nazoloba eza biloko ekotisa bato ebele mabele me ngai nasepela na liwa nasepela na cercueil nasepela na prison oyo ekoya eya biloko nazoloba landa mpo na chite wenge basangani babetela biso mololo yikima tala mulolo dasuma avant bokende kobeta concert mukolo wa wenge landa siko osko eza langage prophétique avant bokende kobeta le 30 juin na stade boluka mosala nzamba munene asambela pona bino
po bino nde bozalaki référence ya kobonga ya Congo. Bino bozwaki succès bumwana bosimi mbongo bumwana bokoye kosupporte te bopanzani. Jiba kepa na ye lelo jiba za wapi wera kenaki na ndenge lelo wera za wapi. Mutu nyonso alingi ki leadership batongaka mboka na ki leadership te. Mutu nyonso te fo azala leader. Poto tonga mboka esengeli te biso nyonso tokoma ba chef de l'état. Eza message et comme la pète tata mokonzi mboka ayeba pe posa motema na ngai wenge c'est bien lelo basangani po babeta concert babeta. Est-ce que oyo nzamba lobaka ekosalama to ekosalama te? Nzamba lingaka sopa mupepe wana tangu wenge bandaka sika moma nzamba lingaka sopa mupepe borkestre ye belé na mboka oyo. Tozalaka na orchestre moko ya munene na mboka oyo Empire Bankuba. Tozalaka na ba orchestre lokola ba Zaiko nini oni langa Zaiko langa. Tozalaka na ba orchestre minene menzambe asopaki mupepe na ye na wenge 4x4 po amonaki nation amonaki batu basangani aliro toke nango babeta kaka po babeta concert. Babeta kate po wenge 4x4 ba eko beta. Mais babeta n'esprit oyo que après ko beta na biso eza l'élévation à Congo. Après ko sangano to sangani muluba zongi lisu na place na ye. Mutabandu ndo zongi lisu na place na ye. Mungala zongi lisu na place na ye. Muswahili zongi na place na ye. Eza la ya pamba te. Ezala on nzamba loba référence ya kobonga ya Congo ekozala na wenge 4x4 batu banda kotala wenge 4x4 eloko ezo sepelisanga na wenge 4x4 nzambe abateli bango nyonso mutu akoti mabele azate. Après 25 cas de séparation lelo bakutani succès kota batebele mabele succès batebele bazo ba maladie succès batebele bazo ba problème. Tika nzambe tata oya pesi bango motema to belikanisa go sangana basangana. Mais avant bakende na stade soki baluki mosala nzambe to akobondela pona bango oya kokufa na ye baluka ngai te oya kozwa problème baluka ngai te. Ma sœur Tiama loba oyo muto nyonso partager yango ndekwa jibe tindela jibe ndekwa wera tindela wera ndekwa Marie-Paul tindela Marie-Paul ndekwa enani tindela mutu nyonso akozala mukolo na wenge avant bake na stade baluka na nzambe babondeli baloba ete nzambe biso wenge 4x4 tozalaka référence ya kotombwama ya Congo ya kobonga ya Congo po muluba zalaki na kati mungala zalaki na kati muswahili azalaki na kati mutu abandu na zalaki na kati mutu abakongo azalaki na kati esalaki ete politiki elanda pe lokolo wana basali 1+4 esalaki ete adorons l'éternel bango pe basala même lokolo biso nde batozala référence ya kopanzana tangu wenge 4x4 epanzani esalaki mwa mikolo 1+4 botami 1+4 seni epanzani eko sali susu mwa mikolo ale muloto pe na baripo ba basali nini bapanzani ozomona kopanzana ane likolo ba ete kopanzana ya mboka lokola bango bazwi initiative bakangami basangani bamona te basangani po mokile mona bango misiki ya kala bobetaki wera jibe oboyebisanga teke mukolo ano ekobeta concert po linga mwasi ya sika eso bima na basi nyonso oyo sepelo bima na bango ntango ozalaki elenge moma oyo yaka mukolo wana na stade yaka na objectif moko ndenge bosangani ezala elembo Kongo pesa nini esangana ezala elembo Kongo esani etombwama tata pambola biso. Amen dadi poto ke osutse bika media zangonga masolo ya José de Londres tant que yo moko lidofo la kolo pasteur dika di moma dans lidofo la kolo tant que oza pasteur lelo ndeko José de Londres na poto bika fiancé ki Mimi Kabeya azaki fiancé na ye depuis na kini awa ake poto lelo yo Mimi Kabeya kende poto akendaka te pona nini José de Londres bengaka ete mais lelo toye kozwa information sibisima na net boye o Mimi Kabeya akomi na bobo manoka donc ezu vraiment lisolo no ye biso dadi ba page nyonso lisolo ya Mimi Kabeya
na Bobo Manoka José de Londres yo take pasteur conseil nyoko pesa na José de Londres Mimika Beya Bobo Manoka o aza collègue ya nani ya José de Londres ya kokamwa lelo yo to yo kakeno collègue na yo eza lokwa yo dadi collègue na yo ya boulot to ko tia ko pasteur John donc tu vas passer à John lelo akomi kobima siko na fiancé na yo oyebi ndenge salaka ezo sala likambo ezo sala batu pasi makasi na yebi te tanke yo pasteur lidefo la nkolo conseil nyo pesa na batu misatu wana. Merci beaucoup. Mimika Beaza ndeko na ngai. José de Londres pe aza ndeko na ngai. Bobo Manoka paza ndeko na ngai. Toza bandeko kati na musala. Mais toza bandeko ya famille biologique te. Voyage eza pasi bato bakenda en famille na poto baloba na nzambe mais merci mais kokende okomi na poto obengisa mwasi obengisa bana eloko epesa batebele pasi bazokoka te yango wana mundela azotala lisolo nini oyo betaka lisolo na yo oyo betaka tango yaki poto mundela tikala na lisolo wana makambo abana etali ye te lukela bana baya na ndenge mususu mwasi pe etali ye te yoka musicien moko ayembi ayembi nzembo ya voyage séparation voyage yango kati mo bébé namoni yango neti neti mais nazo comprendre rien yo c'est-à-dire mutu banda kenda ozo comprendre mutu pe musu azozela mazo comprendre l'autre côté namoni yango neti neti mais nazo comprendre rien yo komisi bolingwango lokola les corbeaux et les renards ozolanda les corbeaux et les renards moko na se moko likolo faut ya flatter abenge na ba téléphone pour moi code ça nini eya ozomona nzamba pambola musicien na biso Adolphe de Mingezi tata Mobichi na sepeli vraiment na ba inspiration wana oyema nze momoko eza yo pelo wo kutana likuwa voyage yango ete yo yembi yango mama mutu akosa yo te na koke pe ko kende ndengo wana na kebo na kutani pe na ba o mususu pe ba bougenga pe mutu moyena tala sima ezate moko na moko ayebi respect nini oya zala kanango na bolingo mususu kolinga muninga ya muninga na camarade ya muninga mobile na eza nango lisumu te mususu pe akabwana pe na yaya po alinga leki na ye lokola babotaka na bango te babalaka na bango te eza nango pe lisumu te bolingo toko juge mutu te yaya ezala Mimi ezala Bobo ezala José de Londres tika moko na moko asala likambo selo posa motema na ye ponga nazaka makila libata na goya koloba biloko mususu awa José de Londres ayinaka nga te ayini ngai Bobo ayinaka nga te ayini ngai Mimi ayinaka nga te ayini ngai c'est-à-dire moyena kota na mozindo ezate otiki pe mwasi atembele menopause pe za liboso azape na posa mutu moko ashofaka ye atali pe de gauche à droite soso amayele aliaka musika ndaku te alelika pembeni ya ndaku bonga na koloba nini tika tata apambola biso merci na Aimé Ponda dollar boss tata pambola yo merci na papi bunzi papa français maison kitams esika bonganga pe bakisi nanga evanda na kati ya maison kitams maison Pablo Kitambala soki lelo tozo continuer ka kopela de succès à gauche à droite eza grâce ya maison kitams maison Pablo Kitambala soko za pe na posa basimba yo pe o mata okoma musika benganga na kolaksa yo ba adresse ya maison kitams maison Pablo Kitambala merci na Héritier Mpaka merci na Etiki Mbukusu merci na tous les combattants merci na bayana nga nyonso bayaya baswana
babunda bawelo bakowela bango baza bayaya na ngai bitumba bayaya mo eleki akota ezate. Merci na ya Laurent Sokoko, merci na ya Bokechu, merci na ya Komanda Eso, merci na bino nyonso bo continuer ko soutenir ngai tika ya wenzambe tata apambola yo mama journaliste pona musala kitoko mon numéro oningo benga ngai moi mai mo eloko ndenge ezalaka plus 243 89 78 37 29. Merci na village Silo esika bien ko vana na quartier 1 pona ko zwa mopepe soko oningo zo ba référence nango benganga na téléphone na ko pesa ba adresse na ba contact nango nyonso. Merci na Eric Mwamba ADG Eric Mwamba. Merci pour la musala kitoko tata apambola yo. Amen dad. Merci pour répondre à l'invitation nanga. Kitoko. En tout cas, tout commence bien, finit bien. Merci na Baïtou Balandi Bisso, merci na Baboni na Bisso, merci na notre caméraman Richard RM, merci na maman Sifa, merci na papa comment échapper. Mbala Siva Ozoba, merci na yo, merci na Batutu assisté émission nanga na journée à Lelo, merci na yo Laetitia Tamouz madame. Merci na maître Tupac Makofi Mandomba. En tout cas, Boza Ebele, merci na bino nyonso tout. Tokutani à la prochaine. Bye.